toyokana malamu bana Kinkole nayaki pona koyoka makambo oyo etali kolia ya bana mboka Congo kolia. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Chers internautes de Koulimedia TV, bonjour. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu ce matin dans la commune de Lanzele, plus précisément à Kinkole, pour s'adresser éventuellement à la population de Kinkole par rapport aux perspectives que la population attend du chef de l'État. Et je voulais suivre ces allocutions ou cet entretien plus ou moins direct avec la population de Kinkole par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bolanda. Nalingala Turubi Boe. Président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi akendeki na tongo ya lelo na commune ya Nzele kokutana na bana ya mboka pe ba pêcheur ya Nzele pote ayebisa bango malakeli oyo ye aza kozela entre ye na bango pote Congo etumbwama pe bana mboka nzala esila. Tolanda maloba oyo alobi na bandeko na biso ya Kinkole. Et que au sein de la peuple té oyebi biso tolingaka eloko babengi le peuple d'abord. Yo ozali kosala ozotala makambo ya peuple te. Voilà résultat ya moi. Kinkole oye. Bon, toyokana malamu bana Kinkole nayaki pona koyoka makambo oyo etali kolia ya bana mboka Congo kolia ya bana mboka eza na maboko na bino bandeko na biso ba pêcheur. Tozali kobebisa mbongo ebele des centaines de millions de dollars na économie na biso pona kosomba bambisi esika mosusu alors que tozali na mbisi ebele awa na mboka na biso. Ba million wana tokosala maso po ete au lieu ekendaka kosomba esala bomengo ya bamboka misusu ebanda kosomba mbisi na biso oyo esala bomengo ya bana mboka. Yango wana makambo nayaki kotala lelo tosololi na bandeko na biso ba pêcheur batangisi ngai mpenza kelasi ya mosala oyo bazali kosala. Nazali na esengo monene lelo po ete nayebi ke nazwi moko ya fongola oyo ekozwa solution ya mapasi ya bana Congo. Likambo etali kolia. Oyebi ke
objectif nga nayaki nango na bokonzi ezali ya kobongisa ba condition de vie ya ba Congolais. Na kati ya ba condition de vie wana tozali na kolia, tozali na kotanga, tozali na ba soins de santé kokolongono ya nzoto, pe tozali na likambo etali kimia to sécurité to paix. Yango ba objectif nazali kolandela. Na likambo etali kotanga ya bana to lancer likambo ya gratuité, to yebi kezali na nous chanter esilite mosala ezali. Na likambo etali ya ba soins de santé to bokolongono ya nzoto tozali kolanda likambo oyo ya assurance maladie, assurance universelle, c'est-à-dire bana nyonso ya Congo bakoka kokende na l'hôpital soki bazali kobela. Na likambo etali bien-être quotidien à Congolais, c'est-à-dire kolia na bango, logement kolala na bango, tozali nde kolandela yango yango bomoni ngai na ye awa mpona kozwa fongola ya solution wana. Nakoki koyebisa bino te fongola nazwi yango lelo, na comprendre makambo ebele. Likambo etali poule malebo kolongwa Kintsuka, koleka na Gombe, koleka na Kingabwa, Kinkole Malukuti, komatati na Yumbi, solution ekozwama. Toyoki na emanso bandeko na biso ba pêcheur balobi, na lobaki na bino que awa union sacrée esalemi kisalume banda. Gouvernement oyo ezali koya, oyo tobengi gouvernement ya baguerrier, azali koya kosala guerre contre pasi ya mwana Congo. Makambo manso natangeli bino wana ekozala ba chantier ya gouvernement wana. Tokokunda mpona kobongisa nanu ezaleli ya Congolais, efandeli ya Congolais, po ete tokoka kotala sikoyo ndenge nini tokosala po totonga mboka na biso. Po soki Congolais aza na nzala, Congolais aza na insécurité, Congolais aza maladi, Congolais azotanga te, moyen pe totonga Congo ekozala te. Voilà pourquoi objectif nabiso, devise nabiso ezaka le peuple d'abord. Tobongisana le peuple, ongo total a ndenge nini tokotonga Congo. Alors on a kosukisa, on a zasusu na masolo misusu esika mususu, na lingina loba na bino boye. Poto tonga mboka na biso, esengeli toza na bomoko. Bisika nyonso na koleka na Congo, na kolemba koloba yango te. Biso bana Congo, esengeli tozala lisanga moko. Na bolingo kati na biso. Kotala likambo babengi tribu, province, ezali malamu te. Biso banso, tozali na mama moko kombo na yango Congo. Biso banso soki Congo eza na pasi, tokoyoka pasi. Muto oyo akozala na esengo, tango Congo ezoyoka pasi akozala te. Yango wana esengeli topesa na loboko, tosimbana, totala ndenge tokoki kokende liboso mpona mboka na biso. Ngai nazali wana mpona kolakisa bino nzela, bino bozali wana mpona kosunga ngai, kosimba ngai, tokoka kokende longo. Voilà bana mboka, maloba moke nazali nango ya koyebisa bino. Sika nazali kotombela bino bovandi malamu, pe Nkolo Nzambe abatela bino ki tokoya komonana. Nakoyaka na mingi te mpona tala ba décision oyo tozwi oyo lelo ndenge nini bazali kokende na yango.
otikala malamu nkolo abatela bino. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.